ba avocat lokola yo ali ya tolembi toyebi ke yo mtozo tidaka ba chroniqueur oyo po cousine na yo akoti na miniature bofutaki bambongo ka po boya ko détruire Cindy mais biso totikela bino te totikela bino te lokola bino bo signer guerre biso pe tokeka na guerre. Donc moi na vie pose nanga papa Arlan si tu veux parler ou bien pointe mais toza a pointe roba era roba ki bele na moyo ako yenga ki trop toro lobaka toro lemba te et puis toza déjà toza sur ne loka obanga te toro tcho na ba miniature loko yo moko lingi to o se rabaisser na niveau oyo to bande ko peso respect poza mama ya bana kofi mais loko la yo lingi ko boko se respecter te etali yo oko yo kapenda chaleur biso toza Cindy te toza ba fani ya Cindy mutu pa otinda biso azate to ya ko défendre o azali chanteuse na biso o azali mwasi ya légende na biso lelo se to mona kofi aza bonne santé ça eza grâce à mamasi parce que na makambo nyonso yo ali ozo sala ye papa na biso akore même kokufa donc to permettre yo te to tikalika na vie na biso to permettre yo te o ya roboma ye na o yo salela enika po pesa ebana ka po yo botela ebana ndi ya bonne motion. Vas-y ma chérie. Retirer côté wana ke no ozo lingo sale po akufa roboma ete po ya minene o baloba po na mopa wazala te akufa te yenda yo bompa retirer côté wana na retirer ngo roboma epete ye mo déjà pas a prophète ya vie na ye asa loba ki aza suna 34 ya vie ezo sala soni na mawa to koma na niveau oyo libale sesila nango boya ko bimisa video moko boye o Cindy abwa ki biloko ata se pa bwa ki biloko na droit obwa kango ofanda akuna te eza ndaku no te otonga ndaku wana te eza ndaku ya Koffi Olomide aza na droit na ye otonga eloko moko te kana ba valise wana mama yoka soni yoku nde muto sambwe soit disant moi si kitoko talendo zo bima na ba valise Cindy obima na valise te Koffi asombela ba mapango po akotisa mbongo na quartier latin et puis mama si il fallait qu'on ait mobile ba kefana na ba na ndaku mususu mais tellement on eza résistance ya mobile a sentira à l'aise na ndaku nende azu moi si na che wana po asombela mama si ndaku na États-Unis alia mama si a moi sa mayele aibi ko pesa mobile ba idée ya bien bongo yo ozwi nini tala cousine na ozo ya na taxi moko esi epola yo fa otinda jeep ke zo biloko na out fait to mona nde jeep ali eza na Kishasa ye ko zo biloko mo ana tane loko te na Kishasa wana ba taxi ya Nollywood ya Nollywood kute za la boete ye fala tinda jeep moto moni bo jeep ali ekiti wana ko zo biloko mais to moni taxi moko ya salité babe en taxi te babe en catch catch yo ko memo ta ba valise on ezo bima ba check après na yo ko batusu ba oloba ke o ba brosse na yo tikali ba peni no suki biloko no nyo seza kuna na kati ba sani ba nzungu mo pa wasi abwaka ki yango po mama si biloko tout ba changer ki da parce que ba changer couleur ndako ezaki réfectionné donc sûrement ba biloko wana ba check na kati ba et puis na ba valisette wana je pense na nzimi peut-être que ça ba valise na je pense que ça ka ba valise mo ezaki wana valise ka mobile ba check ka ba check ba biloko et puis ma poto simba pe biloko no te atinda inde ba kangelo biloko na ba kangelo biloko na poto peza ko mona mwasi mo ba koti na ndako ya mobali asika au mona pela mwasi ngo ache biloko na carton ba expédier ngo na valise ya mwasi il y avait rien dedans c'était vide Nyo zela biloti ya vide o ezalaki na kati bana ko azali na ba caleçon te po azonga na ba caleçon na poto ya ka voyage ti ndaku neza na poto Kishasa ya ka voyage ka atali mobali akei apo boya lo ba boli Cindy abomi libala ifala boma ngo kala atikela ki okutu temps et puis yo posa complice na ba danseuse po lingaka mobali na ba kanga ye pozo bomengo na ye au père soza mwasi makasi petit moboya ningisi mobali libala na to mobali no. Premièrement, d'abord, il faut se faire de la place moko d'abord dans mobile nayo. Premièrement, deuxièmement, okoki ko senga divorce te. Troisièmement, bunda pona ko se sécuriser na ko sécuriser avenir ya bana. Ça, ce sont des femmes fortes.
Mais yaza forte te po atanga te mobali aya kopesa batitre moko ya avocate totika komona cabinet na alors okova na poto te mobali et puis non seulement aza personnalité publique Mame Engasenga Koffi Olomide divorce en plein procès. Moi, peut-être. Voilà. Ouais. Après, batu bozo ya senga divorce. A senga mobile na tango apasi. Yango mobile a yembeli. Mama o lembe seke. Mais yango nazo. A senga divorce ba lobi ba ya na papier o eza ki divorce eza ki prononcé. Et puis moi na alongola kombo ya Olomide comme quoi que eza soni vie. Eza soni oui. Mais ça les gens oublient. Et puis les gens disent oh le divorce n'a jamais été prononcé donc bah comme bipolaire bah comme pour changer au manga. So balingi divorce n'a jamais été prononcé mais mon temps bon reconnaître quand même il y avait une mariage bazalaka ba témoin et ça les man na arrondissement nini au mona ngata te photo ana seko lati couronne da pamba de olibala ya libanda wana to mona pe yo pendant ça tournage ya clip ya Miss de Miss. Si quand on bazo le bandingo la bazo insinuer nini nga nazo mituna bazo insinuer nini qu'il faut bazongana qu'il faut aller à bazongana na Koffi puisque nga nazo comprendre te bino bobi que Koffi mobali mabe Koffi viol Koffi abeta rabatu Koffi boy siko akei na pas moi ça mouine de tout l'anzo ça qui ba chantage akanse mobali pas quand même exagéré hein Koffi ayembela ki obon pona bana eza pona yote ayoka o malili okoma malili maman atako tu sera ayemba ki ngo pona ye ayemba ki ngo avant mais non c'est fini c'est toi soit disons yo muto boye mais fous-lui la paix alors madame pourquoi alingane moto mama sina ya dikibene ça doit être moto na musala mwana matezate mama na tolongi tiri ba beta no bordir mais on les amours tolongi on la tort. Oboni misongo mwana mupongu kutoka baluba mwana mupongu omoni na moto amanya pena ko satamba tena libala ngo kozonga comprendre donc yo za bo ekuti ko mama la pongi la minute aboya libala avocat nzete tala mutu mwana baola la ekuna mwana comme escort bazola la ekuna parti par rapport ko peso mo ko so basaki ngata ya ngwanzu wana kama bila mata ya ngwanzu mama to yeba biso sina poto awa elo moto mto bangisa mutazawa siliba ndawa ya poto takoma ya poto imi pe makamno sinenge kenda ngako tuko mo makamno seleka oya na opona kwa attendre silité ba sa nyo to ba ngande ba attendre ba bo moto hippodrome c'est ça leur but c'est pas un but sindi kutuko balamba bali azaku na tobela bela mbaye nzombo bomona ete bazali na conférence privée omoni donc makamno seleka sindi kutuko balamba bali etali ete po c'est le passé mto régime mto dire makamno surtout mwana ye alukelo mbongo mapesa mbongo bino bokati boko moni podro mwana bandeko nanga bokanga data lelo boza bandeko na tozaka na bino moni podro mwana boss bongo mona kindoki na bonzambe donc makambo ezala kuna yango mwe batongo sa ba jeune na bango wana mais mama la biso mona mupongo tele longi ebike photo openda esindi love yo na lelo mabe na Jess ba asoma wala ba kamikaze tuta na so code bebe bonga et bon tala na commentaire surtout Jess bebe bombarder somme et quand Azawana yem do sécuriser ba en sécuriser live. Poni boy, moi ça comment na vampire du mal. Papa bana na yo. Loko yo kola na papa to li pe bana no ba kola na papa te tala moi ça zoba oyo alidor. Moi ça kapangala. Yo mo kima na olibala Koffi na obo. Ya na ebi se bonne kapangala oyo. Tala ade na bana. Bone ebondo akomola na mwana musala mwana mobali sima na yebisi bino ya biso mwana mwasi opena ki zenga za mayele te mama oyo non pardon so ni même Maweli ça comment non akomo nous a comme peu gêné là hein ozo coller Petro na linga Maweli ça te mais na komo mona ke yonde mtozo exagérer yo aliane
Mais oui, mais en fait, quand ils ont commencé... C'est pas ma Wélita, ce sont elles qui vont vers lui. Mais oui, mais ils ont commencé ça avec Jibé. Je dis, elle commence à exagérer parce que même la Wélita, ça comme comment on a été gênant. Oui. Babana na Jibé, Jibé beta bango maman na douce. Pas Jibé Simbata. Qu'est-ce que Jibé en a à foutre de toutes ces histoires, du n'importe quoi. Même Vigile, même Bouboulouana. Jibé, ok, qu'est-ce qu'il va donner à Jibé? Ta mère aussi 12. Ah, comment métis à tout là? Ah, comme na Kinshasa boy, abenga ba Boubou, abenga ba maman ba Déborah. Bazwa sous téléphone té. Baza ba humain, baza batu. Baza batu parce que ba ebi ke game kenda bongo té. Les humains. On veut comprendre. Soit na Kinshasa bengi fulani. Kingandi baka soit Tintin soit Timilo baka ngi ba téléphone. Ba tike na chacun portera sa propre charge. Loko asalaki complot na Kofi bakanga ya kufa kune simba te yango akoma na kanda. Akase pa ozwa babomenga Kofi osika ndako apoto yi ozongi maboko pamba yo yake loko yo tongaki pa Kofi yo sindi akotiseli yo mbongo eleisi yo mopao ba yeba ndeke batika ki na ngo renforcer ki mopao eza mama site apobo ya ko yo sia moi ça mpoka e luka mobali nozongela kapara album ya bord ezanga kombo sindi mutu ningisa album wana etikala pe eza pe à un parmi ba album mythique ya Quadra o ayemba album bord ezanga kombo wana alors batumsu babosta na osindi ya baby sita na bino baby album ya bord ezanga kombo de to yoka ngo to bina ngo to bomba ngo to somba ngo ya et bon 13e apôtre wana ndio 13e apôtre et 13e apôtre pe indaka fort. Mais banani balia mbongo 13e apôtre kasi mama ali ya na tuturoba kwa ni Kofi na tuturoba ba kana su bien po ba frapper mbongo wana aussi ça veut donner Abrakanabo aussi ça veut donner bando yo kate ba bongisa na bango siko ba yo bongisa wa makila famille te na ebi ezaka pona roloba que azai ko tikela bango ba gérer bazai Maman, si on sa quartier latin, il y a toujours des chanteuses dans le quartier latin, basi baemba DS Mukandi la chanter dans le quartier latin, yemba l'album, basi baemba ramingi, ba voix pleureuse wana si défi. Ola miel pa yemba na quartier. Oui, ce qu'on a mis dessin animé et puis tout ça banze bebela yemba. Et yengeza que bana lelo baemba na mango ilo rote, bana lelo baza ko ba ndoki moro bo. Mais on n'a pas ce temps là ko expliquer ka batu bazaka na télévision tout ba ndoko expliquer ka bango ba. Tu sais même ba histoire ba Michael Jackson toyebi yango tokolo ba ke Quincy Jones azara producteur à Michael par exemple. On les appelle ba culture générale. Bana lelo pe baza pe tellement borné balinga ko apprendre le romoroté culture ya bango ya mboka ba ebité ba ebi ba commune ba ville ba province ya Congo te ba ebi le roté soba na bazoba ba kotisi pour ba pacifier parce que nous on connaît les boy banda kala to moni mani badangié ayoko kosela mama si makambu mutatina mani keza yé kaka papa la linga loba papa la loba na ali ya mutatinda mama mani c'est un passe ya lobi mingi ayengi trop ya lobi omoni bazoba baye mingi bazoba neti batokwa ba ken piana c'est mal poli en fait hein. Je m'excuse en fait batokwa ba ken piana wana batona nyoso to baya wana baya basala moi clic na bango mo boye pour rabaisser beaucoup de personnes pour nous tomber la moko et puis qu'on falsifier histoire kokosa makambo et bela bato pe bobeta mama solo wana batambo bakota no ba concert pété ba la plupart bato mususu la plupart bato mususu pe ba yokota ba concert ka ba lobby ya ba bilo moi ba 2000 ba 2015 ba 2012 à l'époque wana bazala na bango pété à l'époque wana pe bate belé pe batala na bango ba club star té parce que bazala ba télévision na banda côté batala ba variété samedi soir té po ba na ba télévision na banda côté donc ba falsifier na bango histoire na ndenge na bango mo kaka boye et voilà et puis na moté mama ba tout le quoi ba j'ai au mona ba bazolo ba ke fallait autant na tala tout na moi yo ebitala dans tes années. Est-ce que vous avez même banda les mais to senga bon ba pesa biso nzembo ya talala to ebetama to yokati to yokanzembo ya talala taba ila biso vocal moko bo bazolo bana ba ka talala talbum on vaguement oh talala to o ebit même pas talala to ezanini et puis zaki agence ya directeur kuna na zaki orchestre nzata
Ils ne comprennent pas. Mais ils veulent falsifier l'histoire. Bon, falsifier l'histoire, bon, falsifier l'histoire. Autaka na tala la ta me baye bisa biso soki baye ba ki atala kasavu bo apa me kanga mina bandana. Non, on n'est pas Baron bazo batala la temo ki bindana. Est-ce que baye bino ki bindesa ni? Parce que bazo sauter tala la tam quartier. Comment ni bango scope bo ni rien. Ah bino bo ko tsayende ke na makam na bino pona ni. Biso photo attaquer kaka li ya oyo. Po ya za na pur du mal. Non, biso to koti siete parce que nenga zana soko yebi ke no mutu wana ngala linga kete ata bango ba yaki ko ka pe ko boya po bango ba beta li solo aya matanga comme quoi que maman ya ba fille azalaka na vie na voiture à vie alors que c'est faux et archi faux. Maman ba fille aza copine ya maman ya si wana beau fils akoma beau fils na ya boya ndeni donc boya na babiloko wana te parce que o wana bango ba osala na so ba bi va retourner match et ça m'a bien ma casse sur Zaki mon pao. Bah ba célébrer mission boni. Bazela 51 pays ko kila bon karaté. Moi ça n'a pas de sens. Bah ebi ke za maweli sanda za na sima. Bazo protéger. Eza ramification. Mais maweli ramification. Osobo tali pena bien. Batu bazo tombola likambo eza ka batakan wana. Na ba bango ya ba TikTok na batu ba message ka batu wana ba koma ko tombola. Parce que sur le lobby Cindy bango ba komi ko zwa comme argument. Oh et bon autant sur le lobby Ali yandinga sa fichana maweli sa bango bazolo ba. Oh et bon autant Kofi apé sa Cindy biz. Mais eza na rapport ni. Eza ka batande ke mutu ba côté la liette. Eza na rapport mon côté. Donc ce qui papa a 8 mois c'est sika, moi na ifa ko ma camarade et ennemi à papa. Est-ce que ça na sens? Ba lobby moi na za libre, papa maman pas za libre. C'est ça l'air. Moi tu na lobby na lobby mon pas Italie ata te ba komba. Oyo kana ba guerre wenge tango ezala ki ba guerre wenge biso sto yebi to viva ba guerre wenge ndenge ba commune kabwana ka onde ba famille kabwana ka et tout ça to vivango. Mais na lobby Maman Amida, bon, à ça, comment on a vu c'est juste une entre parenthèse. Est-ce que dans la monara Maman Amida, même à ta quoi s'afficher na maman pata? Ton maman pata quoi s'afficher na Maman Amida? Ton maman Gigi Kuyenga quoi s'afficher na Maman Amida? Ton moi ça assez les bouts. Ton mon abangote, pas ça les locaux. Tangu Amida Boyaka, tangu Amida Boyaka JB. Elle a quitté JB, elle est partie chez Didi Kinouane. Prostituée là, qui a des problèmes. Ça n'a rien à voir. Mais maintenant, Ali, il y a Boboy Kofi, Ozo Baluka. Les problèmes, tout ça, on a Ozo Baluka. Après, tu fais des problèmes. Pourquoi normal? Pourquoi normal? Libongo via Sali, Mutaeki Musala, Mwana Musala, Skoba argument bango. Azamwa Musala sukole la kai basali te, apeli c'est la kai moto ya nambabola te, amwa Musala na babo. Ce cas où moi na Musala ben moi na pe bazo baiser na moi na Musala papa. C'est quoi qui est pire? Yena ndenge bachaka na trône na ye wana ya ko kai ko vanda croiser di kolabi na ye ko aider o ka to yemba na aider yo oui papa vas-y mention nazana lisese moko na ko beta wa sonda kaza de moto beta kango aloba boy sere moko ici be si yem ta fungole Jael porte ya bando finga lisusu sere moko jibe alaka na ki mais azalaka internet je crois na Grand Hôtel abandaka répéter kuna masiko yo Amida azalaka tango bazalaka na Amida sikoyo bayebi siko mobali na yo azana Grand Hôtel bazaka ndenge na basi kuna Amida akende kuna akondo kota jibe da basi bisolongo sonda moto abeta kango mais sikoyo ndeko ya nani yo ndeko ya Amida bazwa Amida amema chez Quadra aya na poto mais Amida Quadra boya anda kisa yango wana soki Quadra zala peut-être soki ndenge kasi pa linga kandi na boto kende mais boya ka oui na histoire on est vrai ouais sonda moto abeta ba mema Amida chez Quadra mema na poto mwana ntuka pa uti kuna na mon fleurite balukele nzela ya poto kuna boye Sandra Lina ocholo bangwawa sikolo baboye oui Sandra Lina ocholo bangwawa ite awa
Viaza humain. Viazaka humain, bron. Batuba Kizaka. Au moins, mon père a été toujours mal compris. Dans histoire mal racontée. Vous comprenez. Donc, Azala Ramoto, Aza humain. Mais on a vu qu'il faut la musique. Faut pas oser faire chaud. Et c'est ça qui est bien avec Kofi. Bah, le mot et cause appelle touche. Vous comprenez? Et cause appelle touche pour nayo. Alors autant mieux que sukula maboko. Parce que moi, en tout cas, yo souvent un problème dans la jiboé pas dans ngana yambela mon ngwete na pourquoi? Comment ni que gérer problème moi non? Yo moko. Nakanga Kofi na makamwana surtout ya ndoke mwana na yesu koloba ki alinga camarade ne do azo confirmer que papa la biso zanga mutu mabe. Kofi pardon. Camarade ngunan. Oui. Papa na eteki ya komba camarade ngunan. Moi, non, le papa, le bien. Merci pour des services rendus. Bon débarras. Après, tu vas jouer est-ce que afinga papa naye, aloba naye. Bon, ce qui a finga papa naye, te bon ok, na otoka mungongo naye te baloba ba audio ti lelo to joate. Bo lapida e bo bamba mabanga. On est en train de déplacer le débat là. Hein. Là, c'est un autre sujet. Hein. Non, c'est pas notre sujet. Total, isaka batutazi. Ezaka kane bato ndenge bango ba oyi. Biso tozaki na live mo kuna biso na ba bronda ba papa vers là et pas papa Z+. Na biso fo mona nde ba détourner débat na biso. La fin de compte on a soka to ko suka neni azui photo sale bongo Yepe akene na biso na guerre bongo biso pe to kene na guerre bongo papa Z+ haute ya live ya lobby toza na preuve na ngote to mona ngote ezaka o batu ba ya ko raconter mais ya bino ba image emonana Kofi ape makate bolobela banyoka longo bolobela basi na bango mama si yoka longo abali mo sa 30 ans problème est ati l'ex-femme de Nyoka Longo n'est pas comme votre maman et Yengala. Le problème, c'est votre maman et Yengala, le grand problème. L'ex-femme de Nyoka Longo, les femmes de Nyoka Longo, les multiples femmes, épouses, concubines, comme maman de Nyoka Longo. Abala, rebala, bala, il a battu le record. Mais peut-être pas un succès, parce que tout le monde est Lionel Richie. Moi, c'est dans un 35 ans. Lui, il a quoi? 75 ans, non? C'est préservé, naïe. Bana nyoka longo pe bat baebi bangote. Yo mona rate vie mande fouana pe bana muslim taebi te. Bana ne pe baebi bangote. Ami bomba manae. Eza bien. Mon pa oye moka cheki bango babenga sur scène. Et yangona toujours subir makamoto subir. Et voilà. Trop na piédestal, trop, surtout moi na mon ami mon donc na batté surtout ceux comme à 3 tonton na maman là bon maman ranga babo maman qui bien basani ba comme on dirait ba bon ba pile na mkonko ningana on dirait nini babe on est 1000 pattes pa boire les maman sia bote bo tonton de tata bota rinka ba loba suka nde bazela yango wana ko aboti bana misatu libala yango eke wapi ye muta aboti bana misatu libala yango eke wapi yango akomi pio na se muta ozwa aza te akeba sukola akomi malili akomi pio kapangala pa boyi ye aya ofingi bafingela biso sindi mama si fanda na yo zoya kobeta iprodome mobali na zo bimiso su na monde entier mokile ko ganga lisusi ndile kia na iprodome totala bango bazo attention bongo album ne robima yo repe batu mususu na monaka mo pa openza alingaka na yete utilisaka ya ta utiliser a mwasi na emoko to sai na ondeni bino mibali na bino ba utilisaka bino bokoma obengisa mibali na ba Afrique lokwa botula na ba poto yo sarato la yo zela mutakala no ezana nini ezo bima karate aussi sa carrière à mwana mobali ya batu ye moko mobali wana nazwa ma parole vite ye sarato la ya boma libala mwana mobala batatindela bana kuna na mwasi kuna ya za mieux placé ye pas mieux placé ye
bato mpo baoyo kota kuto bakao kipeka yete nelonga foto botia mama oh mama aza ndoka pombo na butu wala tele longi na ko ka foto yango te kasi mama ya zaki mama mbikudi te mona te ba sa mona baptême mama mbikudi ta sauté tam shakiti yango kasi famille na ba o regretter te cousine ali atia ko zo ba valise ba o regretter ndako ba onda ko ya ko zo ba soso na frigo ba memango kuna na malueka ba no fanda ba o zo ngo su wapi ba $1000 ba no je pas kofi yango ba yo ka mutema pasi te kanda ya na bino perdre libala bien fa bo pese conseil bo pese ke conseil te afana libala na yeba obatla la mobile tala mwasi akomo sutuka me libala siko pa moni sindi afandisi mo pa au calme papa ala loba mago gangi